Gérer comme quoi? So nangana loba ne mabe yo ebi kingana malbouche makasi. So nangana loba mabe nangana finga moi siwana. Na fingi eti. Na répondre kutu bateau ba finga dengo bino. Bino bo finga Diego irresponsable. Bandela bango so ata voice sango. Diego aza irresponsable te. Ngana Diego tokenda osenge bana kimisa mwana. Akimisa bana. Bokenda katie pa na ye. Akimisa bana. Mais ti a dimara Diego afana ndona bango. Eza na ngwa bolingo. Na esalelelo ba sentiment. Kebano na kombo na nga Kebano na kombo na nga so na sokola famille na bino mombe ya réseaux sociaux na bizenga bana mitu minene o mwana bino bota liboso na mona wewa ba ya réseaux sociaux te kebana kombo na nga so na ebi non complet na yo oye ba faire a mutoza na été papa so ta plainte eza $2000 na ko futelo plainte yo ba ozonde na aéroport yo ye na deuxième oya ko se justifier bano yo mema na identité à Brazzaville au kota poto papa na bango aza en vie ana Kinshasa o expliquer nde saingani ngala na tina bana na oke na bango wapi baba na mobali na yo na tina na bango te le sang ya mobali papa naza na tina na bango te omoni ke Sarah atakaki ye na vérifier au vérifier nazo kena yo na audio tshela preuve na poto kuna tango ke ko funda nini rolakisa ke mwana wana za ya Diego kombo Diego eza na mikanda makila Diego eza na nzoto ya mwana na tande ba okanga ndeko o muyibi mafiosi bana Diego bana ba passeport ba Brazzaville. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote, Balandi, il y a le code de bonne conduite. Balandi, il y a le code de bonne conduite. Mbote na beno. Na pesi bino Mbote, na kombo ya nzakomba. Nzambe azala na bino, lelo mokolo mususu ya sika. Mposo ela muna banda kuna bino, vous êtes des nobles. Voilà pourquoi avant de commencer ba émission nanga na pesa kabino respect pe Mbote. Longo nya bisike zwame bino. Ngai na sokola ki lisusu mai mokolo lelo. Na likanisika moko ya koya kosa ela bino musala. Je suis l'esclave ya musala. Et musala nde benga nga nyonso nde tinda kanga esala ete ngana ya nasala émission na ndenge oyo esengeli. Lelo na ke lisusu encore une fois vous savez rendez-vous ya lelo ezalaka ya chaque lundi et vendredi na concert nanga Saratola. Mais lelo ekozala spécial contrairement na bandenge oyo ezalaka mikolo nyonso. Mais bo serré ba sentir na bino parce que makambo kolobe eze belé et belé makambo pe ko sala eze belé pour le respect que moi personnellement je dois na ba nyonso bo landa kangai na kosenga na bon de livre afungola nanu plateau oyo ba mona pour que ba comprendre ete tozali na Saratola to luka moyen pe to pesa ye maloba toluka moyen to pesa ye Mbote bandeko ba comprendre que awa nde to lito banda musala na biso Sarah Mbote t'a dit Mbote pe na bandeko nyonso ba olanda biso ba bon début de la semaine na bango olati ozo soutenir FARDC karaya FARDC mais ba komi FARDC te malheureusement ba komi FARDC te maintenant soutenir FARDC au bombi FARDC na masque mutwana lati te lote yo soutenir bango. Voilà, merci. Entrée des jeunes Abisso Saratola et Kozala, sincèrement, non, le moyen na solana lelo en tant qu'une mère. En tant qu'une mère de famille. Nazala de mère t'as dit. Nazo rappelé mais na rappelé yo. Nazara déjà mère. Mais que osa déjà mère. Voilà. En tant qu'une mère wana ozo na babilo moko boye mais nazara déjà mère. Bilo nini ngona ko. Mais si faut loba na loba. Bilo ko nini ona ozolinga. Te il faut to sola non le là tant qu'il mena déjà mère. Bon. Ça nga sala ngoka ken pour naza choix te fona sala musala nanga pour nazala au milieu du village. Voilà, musala oyo na sala kango pour na bino musala oyo toyaka awa justement pour vous informer. Sarah internet eza koningana, internet ezo bouger, internet mambo ebele kombo ya Saratola. Aujourd'hui, attention à bateau et comme vers yo
parce que RP ezalaki makambo ya Karine Mukonzi pona makambo ya ba baby nini comment on a baby nini na ebite olobi bien tolobela siko Sarah tola kasi Zelan papa kozong sanga na le passé te ngana ozong so na passé te edengai na ebi ngote ngana na sala ngote bon délivre lobi voilà batukuna ndako bazongisi to sala ki pe ba émission ou apporta ki pe un plus na yo par rapport ya sujet wana kasi nga pe na ko apporter un plus makamanga die bon makambango eleki mon PPP loko nzamba zaka roulage ndenge yo lobaki abalusi pe ventilateur na ngambo nanga voilà na kanga matoi te no kanga pe monoko te na koya pona sola na yo boni nini oyo esilaka te à tout moment Saratola ozo attaquer mwasi oyo azalaki mwasi ya mobali na yo mama ya bana ya mobali na yo oyo azali mbanda na yo. C'est-à-dire tuninga question bien. Yango moni na CPI une émission mo hérité ba salina Virginie Manganga. Tango bengisi mutu na plateau na yo, tiozo na ba question, est-ce qu'on vérifie au moni que Sarah attaqué qui na vérifier au vérifier nazo kena yo na ba audio tchelanga preuve donc kena yo na ba audio parce que aujourd'hui je vous signale que la famille Yande Konanga Natacha ba contacta kinga déjà lobi na butu bazo sala droit de réponse na bango. C'est pour vous dire que moi je suis naître nazali nanga wana au milieu du village nazo zelabino hein papa nga naozela bino boya bosala droit de réponse na bino mais au moins na ba message otindela kinga oyebisa kinga yebisa Sarah informer Sarah so salina ye émission papa je respecte ba maloba na bino naza awana Sarah mais naozela droit de réponse na bino pona la kisa yo ete yo muto bandaki mabe papa wana atindela kinga audio oyo esali ete ndeko Natacha azwa kanda ya koleka na ba etando ike. Suivez attentivement. Maman bana de onenga sala ba émission na bana nimi bale wana mwana moko mwasi ana France. Est-ce que mukile bien ngoke lukaiti? Ngoke luka Natacha. Avec Sabino atika na mwana wa mukile wa mwasi mkolo ana France. Ngoke lukai ko sa ne émission. Zela, ils ont continué ko apprécier tête aux awat. Beaucoup de gens mwana moko. So botuni mwana mibi ya liboso ya Sabino ana France. Botala ken pianate tanga yambaka ya Diego na France kuna yamba Jolokis. Boyoka Jolokis esaka me biso famille biso famille tozali. Toko tika makila na biso jamais. Na bana wala mwana moka Diego tozana na France sao. Tata sa sala mission lokuta abebe sa identité na réputation ya papa banaï. Mais yango tepe. Non, comprenez. Et ils ont continué. Atika na mwana moka muki. Ba ozoye pe mwana wana muki. Oso mona mama so boya même bana ne ba voyager. Oso mona bana ngaso ba ke ba obosa na nga. Oso mona on muki wana pe ba ozoye kaka. Degwa responsable ya osaranate abna mobali na efa munene. A mobali na asha munene pardon. Voilà, pour na sukana no wana, c'est pour te dire que avant na ya na émission na yo, je me suis documenté. Donc c'est quoi wapi provocation to zelate Sarah to kene malembe to obi lelo to ça no mama na débat fo fungwa cerveau hein non te mutuna je suis tellement posé na ebi onga na salaka voilà c'est que au Monique, je me suis documenté. Tu es documenté, tu es kana voice na yo. Banda opesanga ba piste à provocation. Non, ici déjà, ceux qui yo ole kakate oloba ete mwana moi sona makambo aloba kezalaka ya lokuta d'ailleurs. Oyo kiango.
mais allo au lobby ngo awake ba émission mwana mwasi wana a sala a finga a bebisa réputation ya Diego. Yo a prouvé que Diego Azali est responsable. C'est ce qui a poussé à cette femme là de passer pour n'envoyer sa mokili que non, il n'est pas responsable. Voilà, c'est là où tout nyon so donc ke bandi wana. Ozana maloba sara. Voice wana et le bata insulte mon côté. Et ça provocation te. Vrai ou faux moi on a voyagé. Vrai. Vrai ou faux bana besoin appeler ça moi on a mis balé. Vrai. Yo kam to kendo yamba maman Yvette. Vrai ou faux que Joe Lokus le kaka salara émission que bango batika makila na bango te bazana moi na mon kuna na France. Vrai. Ou puisque provocation à place. Est-ce que c'était important na tawana? C'était important na tawana. Émission. C'était important. Pourquoi Ezaki donc important? Ezaki te na vanda ki lora liboma na ena banjo parler sur histoire. Voilà, c'était pourquoi? Parce que bazo accusé Diego aza irresponsable à sundola bana. Bafunda ki wapi ba akiza ki place nini Sarah? Ba émission na ezonga na réseaux sociaux. Ba émission sala kala. Mais ce sont des émissions à kala. S'il te plaît, bato ba otala ba eba te keza ba émission à kala. OK. Ba moni ba émission appelle les bandits tellement ma problème ezalaki entre nga nandeko wana mwasi bazwi babandi kozongisa ngo ke bana bazolela boye na boye bana nzala nde na lobi te mwana moko azaka na poto mwana moko naza na Kinshasa donc dans les pambara boye na rovanda te na bando beta masolo mwana ne to masolo na ye po e bakselanga rien na vie po na besoin ni ya ye ni ya bana na wana donc te kokanga maloba te sinon te aussi ça na biso émission te donc faut tikanga na s'exprimer parce que yambinga potuna nga mais j'ai le droit yango na lobby naza na besoin ni ya ye ni ya bana na ye wana na nango besoin te donc ngana yaki répondre par rapport à Diego nde bazo insulter aza irresponsable ngamo naza preuve à liboso ngam tuna komisa bana na école ngam na koma ba komba bana na kaye ngam na futa minerval. Donc tant que baolo banaye kaza irresponsable place on naza témoin de naza boye na on dit mate balo babongo ndenge moko mama Yvette a contacté kio tant que benga famille Diego ke sunga raté ya za témoin po ye mutapesa mwana mwasi wana mbongo bana yango benga kio po le kaloba donc ya nga pe na bakinga na on dit mabalo ba Diego irresponsable parce que moi même je vécu ça ngamoko na mona yango yango na bandolo bake Diego aza irresponsable parce que asala tout mwana na moko azana poto ya tikalika na mwana moko ba émission bozota les amambakala parce que azaka na mwana moko ka ya Diego na maboko et puis mwana na bazwaka en charge na mama Yvette oyo ya mba elobi siko wapi provocation to soit ba intention na bango ndezaki mabe et après avoir causé na ba intention mabe ndesangani ngala na tina bana nena ok na bango wapi baba na mobali na yo nana tina na bangote le sang ya mobali papa nazana tina na bangote non c'est pas bien ça mais je te dis vrai nana tina na bangote bana bazanga éducation ndengwana nana tina na bangote nana na lota même pas que ngana kezwa bana ne wana na sangisa na bana ngana bokola donc il faut bosana et puis na calculer yete na okene wa bato bazolo ba ke tadi ese ngap nana te kibombanda te po yemo alobi yango na émission to sani kibombanda te alobi yango bien qu'à poil au bien haut, Kazambanda nangate, to sala na bombanda te, to ebana rate. C'est ça. Ceux qui bombandent des alate, to ebana teninite. Fona zali boma ke na vanda na bando calculer mutuka dali pamba pour non. Est-ce ngai banda ya sala ba émission na nyoso so monanga na vandi na yo répondre na sala ngote. Na lobby parce que likamoko ezongi na réseaux sociaux oh ya sala baby c'est la papa bana ne réputation yango na ki juste ko éclaircir yango c'était ça que bémission bomo neza lukuta eza bémission akala parmi bana wana mwana moko zala suna Kinshasa te vrai ou faux ezala Diego mtabimisa mbongo ezala ye famille mtabimisa mbongo yanga nini nana tina ya bana na ye wana te nazo bandela na ye mtabimisaki na Diego mtabimisaki te abimisaki je m'en fous. Il y a important, ce sont mes enfants. On a na bango na ndako. Donc etalingate. De RPO au Fandi parce que auto qui est malembe parce que s'il y a la famille dedans, il y a aussi ton mari dedans. Je suis tout à fait d'accord avec yo. Erolobi était et salinga passi. Na sepela ki na ngote parce que bazo finga
mobali nanga irresponsable koza mafinga euti wapi na mba émission ya sala yango nazongaki na référence ya makamna ye voilà olobi ba toucher na mobali nanga ité lokola yo pozali une femme publique influenceuse olobi té je dois défendre mon homme dans côté kuna peut-être na koki ko comprendre yo mais yo en tant qu'une mère Sarah naza mère pour na ba nanga. Tu pouvais pas prendre cette affaire. En tout cas, les gens supporter. Tu pouvais pas prendre ça et gérer ça autrement, Sarah. Gérer comme quoi? So nangana loba ne mabe yo ebi kengana malbouche makasi. So nangana loba mabe nangana finga moi siwana. Na fingi eti. Na répondre kutu bateau ba finga dengo bino. Bino ba finga Diego irresponsable. Bandela bango so ta voice sango. Diego za irresponsable ete. Ngana Diego tokenda osenge bana kimisa mwana. Akimisa bana bokenda kati pa na ye akimisa bana aboya na mutema moko yeba ko boko ele bana nete ya boko la bana na ye compromis asuka tozwaka yango to andima ba tala kutu to lingi to komisa bana ne tala zoba ya mwasi oyo donc bana ne to lingi to komisa bango na Sévigné place bana nga batangaka aboyi habité bana ba otangaka pembe na ndaku na esko tunanga ekolo yake do komisa ebike toko ke tikuna tout ça l'émission te tadi toko keti kuna o mana lire to kendele o to keti kuna ponga na ngana tina te bano yazo sambusa azo banaliser bango na yanga te bana nga baza bien éduqué bana moko yanga te to kende kuna na école wana tozwa ba preuve directeur wana za envie akufite otuna e papa yebi mama o na yebi la kisabiso na bakaye na otala signature a muto a signa na kuna na école wana ya bana wana c'est moi tozaka na papa bango ba uniforme mwana wana lata c'est moi basket bakaye basac c'est moi tozoki otala mwana na école sko kena bakimbangu na bakati kuna no poko ma place bango bafutela kawana il faut tika mutu kana prince to kota tina bakati pona okotala école ndego abi loka mama bango azolinga te to simplifier makamna bana bafanda ba chômer to sani to komisa bango na école ya papa ye moko aloba ete lokola mama compliqué aboyi na eti bongo papa muta boyi na ba ya lokanga muta yo senga nga bana na bo bongo bo sandeni muta bo pesa bana to bite to se soumettre na ba ordre na loka boyi pe batanga école mona bana nga bacha bango na école mama bango alingi de to kenda ko komisa après quelque temps tozonga boto ki etala bana so babanda classe te oh bana babanda non classe te oh mais to futa minerval to pesa ina mbonga uniforme oh Diego abenge sur place oh ba sisi non ko tonga ba uniforme te mais babi bana bazoya ata ba uniforme ba sisi tonga te bana ba ya classe na bilama ndako ozo comprendre siko nyonso wala nga mona viva na misu na nga et bon ndeni na ki ondima ke Diego aza irresponsable non ndima ngote. Donc il faut ngana banda de ko yebisa ye na kolo bana bato babanda lo ba ke Diego aza irresponsable pona ba vidéo ya salaka na réseaux sociaux et ça faux ya on a ba ki pour preuve bana wana ozo ka wana ba olexa na émission na minute moko aza na poto do ba émission wana ezo lekeza ya kala c'était ça. Est-ce que yo ofandaka na mobali na yo bosololaka abetelo déjà que moi na poto yemuto tindaye ou a contribuer parce que ngai pe masola poto eza elle loté na répondre mba moko allons-y masola poto eza kutu ngano na yete ngano na Diego to ebanité parce que yo so imaginer que masola poto eza masola ya Olympia OK à l'époque oui akutana na mobala ya na ekuna na France que non il faut pesa mbongo boy pona mwana to ya na ye to banda ba démarche boy na boy ndama mbongo Diego azaka na ngona poto apesa ye ya mobala ya na po banda ba démarche mwana ya siko so basali ba démarche et simbi mwana kei gloire à Dieu bango pe ba na intérêt ya osunga mwana wana Diego pe comme papa na ya pe na intérêt ya osunga po mwana wana zaka ya Diego tazana ya ye na ya Diego donc so Diego asali te ya sali bravo et puis amona ngana yako beta tolo kengam na tindi mwana na poto e bandeni yo wali boma nga ko tindelo mwana na poto e bandeni amona ngana check kit na ngana bi mwana Diego wana kenga mutu na tindi e provocation yango wana provocation za la raso na vande na bi moni mwana nanda ke poto ngam na tindi
tomoni mwana nanda kepoto Diego mutabimisi mbongo siko mutatindi non na loba tout court mwana wana parmi bango moko ana poto ya provocation place ni ya ata $1 na ngaku no peso te ata bana no piate bonka ya kobimisa nde na tindelo mwana poto no pesa. Tu te trompes toi. Ça va finir quand cette affaire? Je m'en fous na ebite ngana YouTubeiste ya gagner nini ngana osele be mission na famille na ele so ba salinga na saleli bango ngana okotsa mbongo na fin du mois na lati ba bijou. Voilà. Mais Sarah makambo yo utu koloba oyo lobaki kaka oyo lobaki wana yango esalaki ete mama ba contacter ngai to ke nego sala lobby droit de réponse. Ma maman va contacter yo. Yo kana noter Sarah. Non mais je veux pas finir. Voilà. Laisse-moi poser bien mes questions s'il vous plaît. Oyo sala ki wana pona koloba ete ezali ba émission akala mon bali na yo azali irresponsable ete. C'est ça. Et pousser ndeko wana mwasi aye asali émission na ye pour à confirmer que mon bali aza irresponsable. À s'attaquer na famille ya mobali na yo na kati na papa Diego et puis sa famille. C'est comme ça que la famille va contacter kinga pour ça la droit de réponse va démentir que zali makambo il y a le kuta makambo de quoi na lobby. C'est alors hier je dormais vers minuit. Excusez-moi moi na linga ozala trop clair. T'as dit on continue pardon on continue. Eza question lingo koma mais on continue. Nangina loba isusu to vanda na on a plateau a combien de fois na gira que na ko pesa bana wana ta $1 te. Tu as parlé ça na yo kango déjà siko na plateau oui siko na lobi ata $1 to ko pesa ka te ti mukolo loba vérité na lobango siko net na émission na ya sali akotinga place ni est-ce nga na bike biso bokola kae nga na lobi ke biso tindela kembongo na boya ngo même devant toi maman. Si mukolo yoso oyo mona ta $1 okozwate. Voilà, Nassil sa question. C'est comme ça vers minuit. Mobali ya grande sœur oyo maman a lobaki lobby que papa Diego basalaka makamwana ensemble. Avec un cœur, ces messieurs m'ont appelé hier la nuit, mais malheureusement, je dormais. Mais au moins, na respect naie, na considération naie, asa la kinga audio. Pour na koloba ete makamonio se loba miwana eza lokuta. Asenginga asa la droit des réponses. Audio wana naza nangwao. Ce qui na kolekisa audio wana c'est parce que yé asenga kingango. Yé bisango Sarah. Na yoksa yo ba audio wana parce que nous voulons assez que cette affaire et méga aussi là, vous savez, il y a les enfants, il y a la famille. Non, matière oui, mais moi si mon coloba na tie ba na réseaux sociaux na ça. Matière. Boyoka, je dis na papa na biso oyo aya na oyambaye a ça la droit de réponse na ye azali libre ndenge pe ba maman ba benga kinga ndenge ye pe abenga totike la bango. Mais message non papa non komisango pour mona ke no sala musala na ngai yango yo. Oui, bonsoir monsieur Teddy Galapa. Ok. Notre opinion depuis Paris. Malheureusement, il fait très tard. À Paris, il est 2h moins le quart. On a certainement, il est 1h moins le quart. Monsieur, on va plutôt prendre l'émission. Vous savez, moi, je suis en ligne de Guadier côté. Moi, je suis en Azali. Moi, si il y a frère, il y a cousin, il y a Diego. Alors, il y a ça Natacha dans la famille. Je vous confirme, Diego Aza irresponsable. À beaucoup la cabane Diego il fait clando. Avant ma pote Natacha, il fait clando dans la Natacha. Elle est bonne malonga tika Natacha. Télévision à 2 pouces. Malonga tika Natacha. Donc, t'as dit qu'on dame pardon. Non, c'est là comme ça on a Nasuka. 11h30 minutes. Bon, donc, il te répond de te. Dans ça, la droit à réponse, la place à Natacha, on a sali, après le temps, il y a Diego. Et en plus de cela, celui Sarah Tola, Diego, Bangoto va continuer, on va reporter Bango plainte. Tout finayo. Non. Ça, je veux pas ça. Après ça, moi, on a infanté. On a dit Diego a Yebi, à un endroit, on a à Paris, mais nous sommes dans un morceau de Sololi. Alors, zone sangoé, c'est chili. Il y a un lingito, ça n'a pas tout na sabou la famille de Mobimba. Oh, Loki, ça n'a pas tout.
na leki na bota ma passe na ba ma famille na e ba keba Sarah. Et bon, il y a famille na ko épargnant. Te tuna ye paye bisaye. Ye. Te ngano sala na a ko sala droit de réponse na ye. Il faut y tango ye bisa o sala na droit de réponse. Il bisaye Sarah lobby. Nde yo famille na yo ko zala épargner. Mais au monite que makambo papa lobby. Zonga skoto kenda mudamba. Na oyo ndeko Natasha lobaki ezaka ndenge moko papa Diego azozwa te. Bonsoir monsieur Teddy Galapa. Depuis Paris. Malheureusement, il fait très tard. À Paris, il est 2h moins le quart. À certainement, il est 1h moins le quart. Monsieur, on va prendre l'émission. Vous savez, moi, je suis en ligne de Diego. Moi, je suis en Azali. Moi, si il y a frère, il y a cousin, il y a Diego. Kata tu na répondre. Bon, neti ninga lobby peut-être azana informé mais t'as dit que nga na bando boule munga bi emsu batu barana sima moi soyo pour ko détruire Diego parce que yema moi sango ndira za insensé mais na comprendre que na famille obimundi bana bon ben insensé. Non, pas toute la famille. Nga tena toute la famille. Non, c'est une seule personne. Non, c'est pas toute la famille. C'est toute la famille. D'ailleurs, il n'est pas de la famille. Ça n'engage que moi, ce n'est pas toi, ça n'engage que moi. Non, Sarah, même si mais ça va dans la famille té. Si azu audace, ya obenga yo parce que azade ana kati ya famille. Ça n'engage que vous, oui. Ça n'engage que moi, baza famille na plateau nanga. Mais ça n'engage que ngape Laurent na plateau on a le droit de s'exprimer na lingi po ya mbenga pona loba. Donc ça n'engage que moi, ba famille ya ba insensé. Maman Yvette. Aza moi si ya grand frère ya ba Diego ya na banga liboso. Et pas maman na bango. Moi ya na banga liboso ye wana papa Sele. Yenda tikala lokola papa na bango. Moi si na ya koma lokola maman na bango. Ye mutaki para makambo famille voire même na dibala pour papa Diego maman Diego bakufa. Bato basimba ibiso. Bango mibale. Bango ndi bazali loka ba représenter papa na maman malgré ba grand frère na bango musu bazala ki mais bango mibale bato bazala ki loka ba papa na maman. Ozo comprendre. Donc au mona ke mutu maele peza ka mukie. Koloba ke yaya ya mutu okomisie na nu cousin. Non, alors bah qui a bien aimé maman Yvette, le bah il a été, ah bah naza moi c'est papa Sele, naza ya Diego, naza maman ya Diego, ndenge moko atangi na ndeko wana moi si ndenge moko alobaki. On se comprend. Déjà on a expliqué ndenge lobi wana kabio azande kwa Diego te, wana déjà ya obeti na libanda. Na comprendre ka. Sarah, nazo comprendre te bozo linga bo sala biso nini. Ngana oluka matière fin du mois. Non, na sala ngo pour la fin du mois te. Ngani matière papa. Toka bola émission. Nga matière. Voilà. On a Paris il est 2h moins le quart, on a certainement. Voilà. 1h moins le quart. Monsieur, on va plutôt prendre l'émission, vous savez, moi je suis en ligne de Diego. Moi, je suis à Azali, moi, si il y a frère, il y a cousin, il y a Diego. Alors, il y a Natasha, dans la famille. Je vous confirme, Diego Aza irresponsable. À beaucoup la cabane Diego, il fit clando. Avant ma pote Natasha, il fit clando dans la Natasha. Elle est bonne, malonga tika Natasha. Voilà. Tenga na nkota te va des pouces. Comme ça, te va des pouces. Stoppez. Mais Sarah, est-ce que beaucoup qui posent la même attente à monter la montée? Non, s'il vous plaît. Daddy. Natasha Azwa, papa Diego. Afani Sainanda. Ma pièce c'est ma preuve. T'as dit, un grand journaliste. Au moins, il y a les réseaux sociaux. So, le dossier sans preuve ne diffuse pas. Qu'on insiste dans le côté confirmer. Asa libre. Aya ça une émission. Après ça quelques preuves. O ezola kisaki Diego avandaka. Oyebi na réseaux sociaux tout est capable. Mutu musupa ko obi malobi akosike. Sara vanda pe na ndaku nanga. Pesa biso ba preuve. Tant mutu avandaka na ndaku no preuve ata moko ete. Soki Natasha avandaka na ndaku, soki Diego avandaka na ndaku na bango. Apie biso ka ba preuve. So pa avandaka, c'est que moi si akakaka muzikana. Faute à nani. Et la famille plaira.
yoka tadi te va dépousser zalaka ata yo moko tadi yo mozo mo te que famille ba be censé payer tadi te va non mais c'est la abosana qui peut-être faire le 14 pouces comment nende na bosani yaya papa te va dépousser ezalaka lobaka sata ezaki 14 pouces te par hasard peut-être 14 pouces à kobosana et puis kuna zaki 2h du matin mais kasi so 14 pouces ba moyen ya Diego Tom so ezaki ya te va 14 pouces lelo ngana na 75 pouces na ndako ya Samsung ozo comprendre ya vie ya moto te ngape Samsung na batan wana o bango ba beta bateva ba 14 pouces Samsung na batan na zola na 17e rue et batan est-ce que ça Sony selon y amoni ngo humiliation so Diego avanda na ndako na bango na ndako ya mama blé na suki lora mutu ba pese la mowe tadi non la combien la tête tadi na bomi na maloba la répondre non frère oyo ya la pese au respect au cause à peine en raison que Diego avandaka na ndako ya cheveux rebelle ya mobiki ciblé ce que so Diego avandaka na ndako ya mobiki ciblé ti netinga par exemple ti Diego ya avanda na ndako na biso c'est que famille pesa ben sensé non mais bakozwa mobali na bango abala libino mwana te na Congo ezalaka na poto pe ezalaka ouais partout ezalaka pona lisungi tadi c'est oh zela c'est que yenda zolinga Diego parce que Diego azaki na mama na ya envie ya na za bandeko na ifala tika za mwambala telingana la pa ba camarade aluka vi me bakutanaka ye moko bolingo l'amour rend fou c'est normal nani tadi mais il a passé vous avez mbali wa Diego ngala comprendre tadi est-ce que na continuer non te makambo za kitoko awa ko non kota nga makamona te wana na bino no kota nga ite nga nazo transmettre ka message papa tindelinga mais ti adimaka Diego afana ndona bango eza na ngwa bolingo na esalelelo ba sentiment donc atalika ki ti Diego afanda pa ba camarade na bango msu mwasi mo akozwa ngai stare allez andimi de papa ce qu'avandaka pa bana et pas ba maman cheveux blé maman mon big ciblé eza mabete eza bolingo Diego a forcé quitter que ngala nga fana vanda pa bino te moi c'est mon kaza na bolinga mobali aya to vana e pana biso po mobali tam susu za musika na ngaza na distance to za na sika ovanda te e alaka papa nga a ozomona nga mama gombe na vanda na banda kwa batu ezalaka ezana ngwelo ka sikate mututo ana passer ba konza mboka ya Congo landa ba passer na bango o mona ke eza parcours moko ya pasi mais lelo bakoma ba millionnaire na ba milliardaire donc soka la na ndako na bino ekukwali ya mwana bino bombaka eza mabete abombaka e pona bolingo mususu wana bini Diego aza irresponsable a histoire charge à banate il a confirmé ce qui Diego aza irresponsable a charge à banate ke bino besoin na bino charge besoin na bino charge parce que ezo so bino wapi bango ba ke Diego ngasko na ndimi yango irresponsable te bango so balobi eswate ngana zaki est-ce que so comprendre que na banda répondre batu mususu ce que lokana confirmer que bango ne ba lo ba Diego aza irresponsable tondimi apesa pe ata $1 ata mukolo moko te akopesa rapete akosungaka na ete siko bino bo continuer ka akosungeza mabete mona zaka ya Diego te mona za pe ya bino loka Diego apesa te ibusunga ete busunga bana so bana bakoli bakomba ministre bolie mbongo mabeza te Diego aza irresponsable botika po ata bolobi kanga sarande na za awa epingande munana Diego ya ata $1 bokozwa te boskende tina ba TV5 que Diego aza irresponsable iboko monsieur star Diego album te musique te miniature Diego titre Diego obi combien de musiciens ba misi msu bana banzemo na ba sur le marché ba lukata analyse eza grâce
Papa, Diego est irresponsable. Je suis d'accord avec toi. Akosungaka na epeti. Poneti ngaka munazawa na ata $1 isa peti. Atekela ngaji. Asa elanga bilanga yaya. Ata $1 nde bokozwa te. Diego est irresponsable. Liko na ngoto saindeni. Nga mode ana ndimi. Aza irresponsable. Et pas osungaka na ete fo bobosana. Yaya, kado ba pesio ya bana, bundana na bango, so ba bongili ya mbongo. So ki pe so ki nini zwa. Là tu parles à la place de Papa Diego ou bien? Na lobby. Na lobby. Oh, yo. Oh bimina mnona nge bimina mnona e. Oh, ah donc avant oya émission, bon c'est documentaire qui peut. To cholalati. To soli butu. Ah, OK. Et puis makam to sai lobby non to salate. Sarah Malembe. Ba inspiration no bi ke yeka na ba problème. Malembe. A côté si ba matière à sika. T'as des mis au Luka quelle mission. Tu es d'accord avec moi? Ah! Cheveux blés, aux os ratés. Tiens, rassis qui écoute. T'as dit aux commenter, t'as dit. Et là, ils ont mamboka. Nazande na posa okoma kuna te. Et là, ils ont mamboka. Irresponsable ou pas. Famille Zablé, famille ben sensé, bah belo moi la regretté. Tout na bango tout na moi si wana luka yambeko. Motivation, il faut tout na te papa yaza innocent na famille. Yazo lo ba yene ngaza boye, ana raison yon ça l'émission parce que yé muta comme si moi na mboka oaza. OK. Aza na éclaircissement msuta mso peso na ba preuve peut-être. Mais ce qu'on net na makambo o ba olobela o ya ke o avandisa Diego na ndaku na bango. Ya. Botu na motivation. Quelle était cette motivation? Ya rozwa mobali oko teti na ndaku na bino akoma kovanda. Motivation ana ndezo bomamboka siko. Ya matière à sike koti. Komelanga na WhatsApp. Voilà, to continuer audio parce que c'est un message très important. Pour yebisa papa wana ke bo sala be misoti na TV5. O asala ko ndieza muki. Bon luka ba chaîne minene bo sala be mission Diego irresponsable bo ça ta marche te marche simbate bo ça ta marche Diego irresponsable bo sala ta marche mukili mobimbe yebi ke Diego aza irresponsable est-ce que tata liko na ngoto sendeni mama cheveux blé liko na ngona lara na Diego na lamuka na Diego po yo ezande koto anato ezo bomonde liko na ngona laka na ye na lamuka na ye siko famille a ben sensé Diego irresponsable to sende ni bozo charge abana bino Diego achaki ye pa chaki basangisa ki baboti bana loka yazo pesa te bino bosala voilà to évoluer ce qu'on a là-dedans excusez-moi nous dans la musala na robe na 11h30 na robe na 11h30 na bino na robe na comme ça na sala droit à réponse na place à Natacha ndenge moto na sali adali tante ya Diego te et en plus de cela soki ça to là Diego bango tout va continuer ngana ko porter bango plainte suka a parce que plus de recherche suka a papa aux insensé yo te yo ayo na benge yo makasi parce que yo ali boma onzo tangate ona poto monzo tangate na subasmani ni preuve ni yo mema ke portelinga plainte ta zoba o ba moyens ebele anelote alongwa ndeko na tala soyo kete ngala ntinda bato ba ke filmer na esika vandaka. C'est la vie. C'est la vie. Mais bon wana oyo ngo porter plainte. Longola bolongwa mwana bino na pasi na minyoko na babilo ke kuba zo chabatu na mitu na pasi azotambo na ngona nzoto wana na kimobola za nango zwambo mwana sungai. Akankisanga ya ebinga. Na preuve na subasmani. Wali boma na mutuno kizenga mwana bino nda uta bandundu ngam na fungola kai makolo na kote bana wana ba sensé bana ba bata wana botaki Malembe Sarah et puis côté ya bandundu on a titre mo chaki na dako on a besoin na c'est au retirer moi taba o tu insultes ta famille zanga sanso famille zanga kombo o Malembe Sarah Malembe toke Malembe te Malembe Sarah
Ba on ba ka bilona banga ça a été ba sala ne choqué nga. Sko ta place na memi bango. Bo sala be mission. Bo futa ti na TV5. Boza non sa bino bo. Bo mona. Malembe Sarah. Malembe, ok Malembe. Non permettre te aucun de au-delà. Akima salité leki. Cha pose. Akima salité leki mwana bino mukunda. Te, wana nga zalate. Te nga zalate. Wana nga zalate. Nga zalate. Bozonga même na bémission na ye oloba nga zalate. Mobala akima salité. Poka pamba ne na vai na ngana Diego Bwakangi bisaka kimi. Yo pe mtozo zo charge à Diego. Ponde soto landi ezaloka ye bango pe bazo zo charge à Diego. Soto landi bien. Bon bino batu bozo bokola ye. Mobali so ba bokola landa ni intérêt te. Si ko na intérêt mobala kei. To benga oni. Bo sokola salita mwana bino. OK? Ke bano na kombo na nga Kebano nana komo na so na sokola famille na bino mombe ya réseaux sociaux na bizenga bana mitu minene o mwana bino bota liboso na mona wewa ba ya réseaux sociaux te kebana komo na nga ngam na kota ba bazemi bana wana batanga te wana nga bo saka na nga te mais mobali no mutapesi moko bana mi baleo misusu akizenga moi site akizenga mwasi ofongwa makolo ka papa ba tava fongwa makolo fota mobali no bota ne bana so monique mobali obota ne bana c'est incapable s'il te plaît ayeba ke Diego c'est incapable tozo na concept wana po yem tavanti Diego na ndaku na bango c'est que ba soulier bana mi bali wana na ndaku na bango bolola mwasi na ndaku ya yo moko na ba parents na mobali azo ko lala ona ndaku ba parents no zoba tokende kuna te na okende wana toke na concept wana yem ta confirmer biso leo pe na ndimi boka ya lobi yango ke Diego avana na confirmer malembe toke kuna te oh alobi vérité yo bo vérité au point ni on ngapeta msu na ebete Diego abomba kitika mo ebima malembe loka soki yem Diego akenda ko soule bana na mbaye na ndaku na bino moite na yo famille na bino nyesu bo ba kizengi bo mona ke mobali o ane lokote aza irresponsable na che famille na bango ba kizengi ko famille na bango ko kana famille na ngate famille ba kizengi ba bola ba pauvre s'il vous plaît ça je veux pas na ko sala ta to kata émission to kata te to continuer to ko continuer lelo oluka émission non répondre la personne au atteindre lui message parce que Diego azofana na famille garçon azalaité garçon aza innocent na mobali ya ndeko na ye azalaité mais tika ya ça balobi makamba solo OK ke Diego banda ofana na lobi boue bana wana ti ba botisi na ndaku na bango Sarah alaki famille wana e mona yite ke mwana biso mobali azui aza incapable ya bokola bana ba mona raté batika ki asumba bana mibale poani boza charge ba mabata na bino kuna on évolue malembe Sarah mais nous sommes dans mon de Sololi alors Diego c'est un irresponsable j'accepte alingi to saka na to na sabu la famille mo bima o lokisa na poto na leki na poto ma passa na ba ma famille na e bakeba chana pause bokeba yoka papa di pate ya kudia sale mission soza mobali peno na sokete le maka non ako sale mission Sarah non dadi au sale mission je vais te laisser continuer s'il vous plaît je vais te laisser continuer s'il vous plaît asala ka émission Sarah okoko mawana te tu as un homme à la maison c'était que non retire ça non émission ko kata le la awa batu bayoki deuxième voice Sarah s'il vous plaît nous avons des choses Sarah s'il te plaît Sarah s'il te plaît yo oko sale émission Sarah s'il te plaît nous avons des choses importantes ça sa famille mobimba ba Diego sasa na yo ngala Diego to kabwana te bomengo na nga e koma ya kizenga mwana bino te famille na nga ekokana na ba insensé ya ba famille na bino te donc sala ta 100 000 émissions bino bo sala bo gagner logo te nga pe non sala na gagner na fin du mois. Sarah. Je suis d'accord avec toi démarrer famille na bango YouTube
Sarah, matière. S'il vous plaît, moi je suis pas d'accord avec toi. Au moins dernièrement dans Kataki émission, j'avais reçu trop des appels pour n'envoyer Psanga que non, je suis complice avec toi. Pourquoi dans Kataki question yozo attaquer moi yozo complice Psanga. Non, laisse-moi Sarah s'il te plaît. Tant yo soli na bango yozo complice Psanga. S'il vous plaît Sarah, s'il vous plaît. On ça l'émission là. S'il vous plaît. Hey. Pourquoi on a Kataki il fallait T'as dit au moins qu'on a contre nga. T'as dit Siliki. Maman, la raison, Sarah qui est malade. Non, s'il vous plaît, moi je fais mon travail. C'est la qualité. S'il vous plaît, ça la moussala te pour un s'appelle ça. Non, d'abord tu vas retirer ça. Parce que maman, tu as un homme à la maison. Papa, moi na minute on est na vanja. Na sko folie ya YouTube. Na zongi na pona nga ya Sarah yango na sala. Mais qui peut Sarah P dans la émission tu me dois du respect, je te respecte quand même Sarah. Bon, pour na yo ka pata di na lo basu ba mon ya sexe. Mais pour na wana t'es pas ben censé non ko retirer tes tikato avancer. Na promettre yo non ça te pour na yo ba mon ya ba sexe. Non lo basu te pour na respect na tu es mon frère. Merci. On évolue. Merci Aya. Papa message est commis. En tout cas, je te dis, on n'a pas la moindre dans la ligne, on a bien acquis. Dans mon réalité, parce que je ne suis pas pour là. Donc, bah, ça a très attention. Bah, ça a très attention. Bah, on a mon bon côté à la famille de Natacha, on a mon bon de la famille de Diego. Bah, on va y aller, la famille de Natacha. Bah, il y a un tiens au début. Pause. Papa, tia. Et famille bazo baba escroquer bino kaboe. Do ba botisi bino bana. Bazo bino suna biloko na famille. Je disais tantôt, Sarah, papa m'a envoyé des audios pour ne pas exposer Babilo Konyo Sopo. Naza pe na droit, il y a respect na considération. Mais s'il vous plaît, Sarah, s'il vous plaît, c'est moi, on va non l'oba notre question. Les parce que na lingité lelo et comment était te contacter qui faire na biso, to linga qui peut to luka moyen to répondre bango par rapport il y a obiso to monique ezali lokuta yango monique je suis toujours en train de faire ça à lobby que moi na so akoli bientôt ba komemaye na la police bon même na la police na poto ezali mboka ya mibeko c'est pas na baba na Diego ba ke no funda Diego Diego ko siktika na silisa Sarah mama e makambe baby jour ka na la titenya couleur ligne jour t'as dit répondre à ta yaya jour kaka Diego akochama kone na poto bakokanga Diego naza na audio wana eza na koki pe kochela bat mais pour ne pas ko bano chaka kaka ba audio au moins que quelque part yo ozotia vie professionnelle ya mobali na yo en danger moi te ke bat bondi mote soche audio te chaka lelo to vivre la pièce code pièce pour biloko ezobiba moi t'as dit son bandika ko répondre ko katanga te mais ce que répondre à ma ben non kata yo te ko katanga te ta yo so katinga so katinga émission no pe le katé so le qui n'a porté aux plaintes yo nanga to ke samba mon frère il me fait une interview à Belgique en suki mbanda ngai malamu mabeli yo nga na doya Kinshasa na kocha Sarah tola na justice parce que ko saka na moi na kocha Sarah na justice Sarah tola na ndaki zengi ne ba lokai parce que papa na viola kana bomwana abosa na lobaka ngosi yemo lobaka ba viola na bomwana ala zo ba ne ki zengi ya mwana moi c'est mo li bungu tout le monde na ko li ngata moi sande mwana te ya ko kana moi na ngai na tino futa moi sa ko comparer na Sarah tola e peke sa moi mo ko boui appelé sensé zo ba mo ko boui mais justice na bibi non et puis Diego Ninga Zawana, dans d'autres nous voix sur Sarah Tola Timba Mosina. Yo nous avons interviewé, bango ono sa mutuno, tout le monde interview nanga au Bengingai, na webisayo. Na webisayo, na oso via Diego Ninga Zawana. Ye alabaga atiki Natasha nanda ko wapi. Ye Diego do futanda, biso do futanda Natasha biso mu do lesa na Diego wana. Ele ko nyaza nginango. Alors, nous avons voix sur Sarah Tola Tindi, bateau d'ako interview na moi sur na o adako dans makambo ayi mutu na makolote avant la justice. Diego na nous la gare moi na comme sur na âge moko boye na ko même moi na police comme ça t'as porté Diego plainte. Un jour avant la poto so ba redonner l'aéroport,
On s'en va moi nanaï. Voilà. Merci. Mais s'il vous plaît, je vous dois du respect. Et ça, quand papa n'a vous qui regardez cette émission, arrêtez des fois de m'incriminer. Arrêtez des fois de parler mal avec moi. Arrêtez des fois d'aller au-delà, il y a la responsabilité nabino. Non. Azali teke mutu nangai, batuna yo ozo yambawana, batuna yo. Non, non. Je pense pas que Natacha era qui que ça la émission na frère nanga Jérémy a commis mutu ya Jérémy. Comprenez? Non, nous devons faire tous à la Congolais, oyote que non, babaluka ça la politique, il y a diabolisation pour chercher à détruire les autres. Non. Yo lobby oya bossa la droit de réponse. Je vous attends, venez. Bossa la droit de réponse nabino ozala libre. Est-ce que les audios que vous avez envoyés oyo otindinga na yuksango Sarah, est-ce que eza malam en tant que papa? Peut-être vous êtes en colère en tant que papa parce que je voulais même pas qu'elle n'a diffusé ba audio mais ceux qui n'a diffusé yango te bo continuer ka koyeb sangai nga naza muto Sarah, je suis en train de protéger Sarah. Non, je protège pas Sarah. Le salut est individuel, c'est qu'elle est en train de koloba. Ah, elle assume yemoko azolobango. Est-ce que nga na kota na monoko na ye? Je voulais pas. Mais ceux qui n'a tia ngote yo kaka yo oleka pour dire que na senga ke droit de réponse à boya, na senga ka yeba audio ayok sabango à boya, et à la fin ça sera toujours de bêtises. Je ne suis pas dans le bêtise, je suis resté tadingala pas comme j'ai toujours été. Je fais mon travail avec Sarah. Et si Oyoki awa Sarah da fingi moto. Oyoki audio papa lo. A fingi, ce que vous avez un clashé point. Sarah, on peut pas causer ça ma benne ma non. YouTube Internet c'est bêtise. Maman, Adassa aujourd'hui à Coli s'il te plaît. Internet c'est église. À Coli je dois du respect. Je parle. Moi nanga arrêter parce que moi na bango na pas Coli. Non, et puis moi na bango na une explication ya Adassa. Non, Naza besoin il y a beaucoup comparer. T'es content tu tangi point. Voilà, bon, moi na biso lelo à Coli. A commis une grande dame où je parlais avec elle dernièrement ici na Solinaye. J'ai senti l'intelligence na kibomutukati ya mwana mwasi wana. Era fani pena atali la télévision, maman a fingi, maman mon bobi a clashé sur mutu mon bobi et pas moi na biso et ça les passe. C'est là où et ça les pas cité. Eh bien ça les pas cité pour année. Tu sais que aujourd'hui beaucoup de personnes bazo et ça les pas cité. Bazo tombola. Tadi et que ça les pas cité. Nga solana mwana nga lura master. Répondre na te na ye bisona nuke na solana mwana nga lora master et ça les pas cité ponenga zana ebi que maman nanga na éducation na ye akoki jamais que soit tant vendre dans les réseaux sociaux à clasher sur nous tous sans cause. Non, a ebi que je suis tic au tac. OK, voilà nazongi wana o monite que o zo kocha en ya funda Diego net na nini nini ela kiseke bana na no ba ya Diego. Ok, tu n'as pas de questions. Ni ne la kisake bana wana abina poto ndo funda Diego te. Skoneti na poto. Ni ne la kisake mwana ana na poto aza ya Diego. Non mais bana baza ya Diego. Ni ne zo la kisa tadi na poto kuna tango kene ko funda. Ni ne ko la kisake mwana wana aza ya Diego. Kombo Diego eza na mikanda. Makila Diego eza na nzoto ya mwana ana. Tande ba okangandeko o muyibi mafiosi. Bana Diego bana ba passeport ba Brazzaville. Bolinga tolobati. Diego azaka. Bana wana bazwa ba passeport na ngambu. Ba voyager na ba kombo na bango te. Tani nga luka ba problème papa. Osaka mafia okotsa batu na poto na ba identité lukuta. Keba plaso. Ponenga za wana. Yekuta mutu Diego fa porter plainte. Poti bana ne balongwe mwana wana longwe a voyager ke poto na kombo Diego te na passeport Brazzavillois ya eko se justifier na DGM Sarah pardon te yende ba okangi bon délivre tokata émission so pena na ebi non complet na yo c'est là so na ebi non complet na yo oye ba faire a mutoza na été papa
soki ata plainte eza $2000 nakofutelo plainte yo bazwa onde na aéroport yo ye na dgm oyo akose justifie bana oyo omema na identité ya Brazzaville okota poto papa na bango aza en vie ana Kinshasa oyo expliquer est-ce que ya sala papa Diego da ya kayebaka te te kay bawangani awati okomi su papa Diego ayebaka te bawangani a déjà Diego ayeba elo te na mamba voyage ba preuve eza ka be mission ba osala balobi ke Diego ayeba elo côté na makamba voyage ba sala ba démarche bango tout Diego irresponsable preuve place moi naza ba éviter moi na pe place aza papa bango ayebite ya solo mais bana wana bakenda na ba passeport Brazzavillois même moi atikali aza na mukanda ya ba Brazzavillois na kombo a Diego te siko na tala nengo za zoba na poto ofunda Diego na komboni Diego boke bana na bana kombo ba Brazzavillois ofunda na komboni ni papa ba identité bana neza ba voyager là ndela akende là ndela Brazza c'est que ma kameza minene bon una na okota te namoni ekomoki aza insensé papa yaka réseaux sociaux toaka au moins na clique ya batu no obosara mafia ya okota batu nzela poto na ba fausse identité bato no ba na Brazza liste wana ko bima na réseaux sociaux ekomi sérieux kaya lukinga ta ebiteka lukia faire na youtubers yo ebisa kete ke biso kundola na bibembe kufa o ebisa ka ete bon délivre voilà Sarah nazo peso juste ba dédicace dédicace coûte ya te le dédicace dédicace ya naka na posa oloba bon délivre prochaine émission yaka ça l'émission tout ça là voilà bandeko balandi donc déjà pour votre information bana wana na minute yo baluka bana di écouter baza na mikanda Brazza na wa tikali na wa zakuna apeso ba preuve moi na kenda na passeport ni nya lakso soit voyager na passeport congolais et na komba Diego lakso na soutien bon de livre je vais pas avoir de problème avec l'administration ya mboka Congo bisoko ba famille Congo ezati aya Kinshasa ya ko expliquer na DGMA bana wana bakenda ndeni famille babola je vais pas avoir de problème maboko pembe je viens rien que faire mon travail na suki wana côté kuna mususu no kota te suka papa émission pena no suki sango dédicace ezati te na ko ba dédicace te ezati dadi ezati soki bakanginga ya akoyamba Maman Zozo, la femme de papa même bakala zinga depuis le Canada. Maman ba conseil na bino na yoka kango. Maman Deborah Lubanda qui loa ba mère à Calgary, nuit et jour aux autres bunda pour que moi na bino ndeko na bino a maintenir azala oyaza. Blandine tata là. Ah, to beti les sous kan tuaka. Blandine. Na kokene musika te. Maman Pamela Moussasa. Maman Pamela Moussasa. Barbie la grande. Bon délivre. TK 09. Kabola T, quand tu as déjà émission, t'es bon délivre.